Kimbangis moye. Famille 16 août oye. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa apesinga nzela ya koloba likambo oyo ya mambulu. Ndenge papa mfumu mbanza aza kotinda papa mfumu alongo papa jangenda kontima ke asimba mutuka wana elingaki kosala accident lakini na mambulu. Alors likambo yango soki kosala mandengo wana na ndenge nini ndenge papa abandeli yango papa abandaki kotinda ye sika likambo ezalaki wana mituna ebandaki koya ebele. Mituna ebandaki koya ebele na ndenge nini eke papa mfumu mbanza atikali ye moko. Do papa dialunga na atikali ye moko. Wana papa kisolokele papa diangenda kotima esi batiki biso. Yango mituna ebandaki koya ebele soki papa mfumu mbanza atiki biso. Papa dialunga na atiki biso. Nani akoyingela ye? Likambo wana ibami malamu. Kutu tango papa mfumu mbanza ke kofanda 11 mois na Kinshasa na tina na nzoto. Lingomba ekanisa kete papa mfumu mbanza tutadela lungana azali kotika biso. Bambuta pe mususu basalisaki serkei wana papa mfumu mbanza. Mingi to yebi likambo yango. Otango tozalaka na centre d'accueil na 1997 wana bitumba bandaki kobima wana likambo wana. Na bambuta pe o bazalaka liboso na tango wana ezala Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa. Bafandaka bamiponelaka bango moko soki papa mbanza tiki biso oyo nde fulani akoyingela. Batungisaka papa mfumu mbanza akoma mo bakambo wana na mukanda eke soki ya nani mutakoyingela ye. Basalisaka stati mususu ofo basilishe papa mfumu mbanza. Kaka mbuta moko mtalobaka ite papa likamona baza kobongisa eza ya mabe. Tikino papa mfumu mbanza ikoloba eke mbuta wana batuni siko papa mfumu mbanza lobiete na yebiete mwana akoyingela ngai kasi mwana wana azananu Léopard bapata nanu edimite. Mwana Léopard sokaza nanu mwana bapata edimaka te. Réponse papa mfumu mbanza. Nde yaki komona na ete mwana moko na biso nyonso akoyingela. Nde likambo wana papa ezalaka ndenge wana. Na 89 ndenge papa mfumu mbanza ndote komaki koleba. Bapapa bango nyonso misala batunaka mwana nini ko azala pembeni ya papa wana kosungaka ye na makambo oyo kobongisa nzoto. Papa mfumu mbanza papa baponaka nde ngai benza ozala na papa mfumu mbanza. Tango baponi ngai papa mfumu mbanza atuna ya ebite yo oza mwana na ngai. Obongisaka nga chemise sepon. Obongisaka nga pantalon sepon. Mais tango na lepoki te. Nde asengaka na bapapa wapona mwana mususu. Mutu mususu pardon.
Alors papa batinda kanga ina luka parmi bana o bazala kananga na luka mutu moko ndena yaki kopona papa kayo na itinda ba papa yende abandaki ko vivre makambo nyonso tataka yo pona itinda ba papa batinda kanga na luka mwana oya kotosi nde tuponaka papa kayo goli sangai mwana mongongo alors na mokolo wana papa kayo ngoli mtazalaka na papa Nkumambana 2h du matin na mbeto Papa Nkumambana azobana papa Nkumalo papa dengene papa Joseph simba mutuka wala ah papa kayo mwala muki papa makamoni nuzolo de sika papa simoki mbangu kyanga yakei satana ke kolanda ye wete asala oya ye sabosenga na papa Joseph apese lisusu ngonga bogolimbi sangai. Alors papa Nkumambana alobi na papa kayo tongo soke tani benga mbenza aya tongo etani sima libonde la tongo papa kayo maipsi gai kusuka nini ayo kitisata na tasampila isa ala lunkanga me lumpaka lunkanga kuna na ndako na isaki papa limsanga ndenge kwa isabu tokende kaka po makambo eza très nécessaire nde papa yepsinga yepsa papa Simon sikozwi na foni alala te akoma likambo ezali awa na ntango wana foni ezalika na kuilongongo mpe bisika mosusu papa ntango akomi na kuilongo Simon ntango akomi na kuilongo ayebisike papa alobi kolala te ata na mbanzangu kolala te kota na kama moi émotion de la journée il y a de 16 août. Alors papa Simon tama komi na kuilongongo na yipona yipsaka bata foni na kuilongongo papa soka komi kaka bolekisa ngai donc akomi na kuilongongo na ndenge babongisaki papa alala na kuilongongo bandimi bamona ye mbala moko tanga na yibisi papa lubika na olala sute papa bengi ngai aye na mbanzangu idem papa lala to bongs bilo tout droit ka de dawa komi awa na kamba ye moko ndenga lobeli yango basololi na papa yibisi yeke Satan ayaki kosenga lisusu tete arenye bapesa ye mwangonga na kati na lingomba wete asala makambo oyo ye alingi donc na biso bajeune tokontinuyenga bundasinga itobo ye bayanyokola atikate abungwana te yango papa simatunaka ye oyo olobi na ye nini apesi ntango te témoin ye moko tataka yombo kozala témoin eza pasi likambo okokisi yango te ntango wana tataka yombo aza kobenga papa Simon Ndoi ayebisike Ndoi makambo minene oyo ezali
oyo ezali komonana emonani kaka yeke ebonga ya papa Mfuma Mbanza ezali nde nsima na mwa mikolo wana asiko nde papa Mfuma Mbanza abandi koyebisa ngai ke mbenza ko malembe ngonga ekute obana kosimba kanga Bonne fête. Maillot jaune. Kasi papa Mfuma Mbanza aza korapele ngai ke yebaka eteke mokolo oyo ngadi alungana na kosika nzoto oyo yokozanga komaki na ngai équation ndenge nini na koyebela yango na le 16 août avant le 16 août papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai eske likambo tokangaka ntango nasalaka accident ntango nasalaka accident na 1985 obosani yango papa nabosani te ndenge nini toyebisaka yo nga bindenge bokokendele bokotikela mokili oyo epuis na suka nde papa Mfuma Mbanza ntango okozala te ngai nakobimisa papa Simon Kimbangu Kianga mibale bakolanda ye kolinga te eke bino nyonso bozala bakonzi mibale bakolanda ye na nsima osoki totie kaka makambo nyonso na ye moko wana trinité shema nango ebebi nini ebebi trinité donc nzambe tata mwana pe molimo mosantu pe likambo wana papa kulutu ye moko ayebisaka ngai ntango wana soki ekoki soki papa Mfuma Mbanza azobongisa makambo na ye wana yo kohésite te po apesaka instruction na papa Mfuma Mbanza na 1990 wana apesi instruction na papa Mfuma Mbanza eke ndenge toyokanaka chemin na biso wana pardon schéma ndenge toyokanaka salela kaka ndenge wana yango bokolimisa ngai oyo mokanda na kobimisa na kotanga kaka paragraphe wana oyo papa Kisolokeli atikaki kokomela papa Mfuma Mbanza contenir lettre donc eza na makambo nyonso oyo lelo toza komona bitumba oyo ekoti na kati famille sainte papa Kisolokeli akomaka nyonso mais extrait oyo nakoloba nakobimisa ezali eke atikalaki koloba oyo ke papa Mfuma Mbanza yo nde makambo nyonso ya lingomba ndenge ekozala ina ya famille yo nde otikala kosikilisa oyo nasengi papa secrétaire die ya Kanoki bolimbisi bandeko tozala kati ya paroisse ya Montreuil eza mokolo ndenge mosusu donc kala mingi te biso wa mulilo kobanda mais Nkamba c'est number 1 Nkamba d'abord voilà tolanda oyo ba secret extrait kaka wana ya papa Kulutu atya ko yimsa papa Mfuma Mbanza mais alobaka ete yo mbenza foza la témoin na makambo nyonso presque l'oublié psidaka mamuko. Merci papa pour namaloba. Lettre oyo etangamaki na ekomamaki disons na papa Kisolokeli na Bruxelles un certain 23 janvier 1990. Tana extrait wa. Kaka na extrait o papa. Yo te ko paza makabonyo suka extrait wa. Ngeta ba. Ko makamu susu ezela mukolo nango mususu ezali. OK papa.
Et ça, la paragraphe, il y a Souka. Papa Komagi Boye. Travailler tranquillement pour le développement de notre église. Saluer toutes les mamans et tous les papas de la famille qui sont en Kamba. Bonjour, Ambenza. Bonjour, Wana Yaboy Tulbaki Makambo. Donc, na likolo ya mukanda, ici Kawana nde Makambo nyos, atikalaki kokangila. Parce que, na mutu ya mukanda, alubi que je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Zwa maman kitudia, zongi sa ina Kamba, daya wokote na Kamba. Nandenga kokote la maman kitudia, awa na Kamba, na nzoto wana baba kisolokele atikibiso. Donc, yaongo, zonga na. Merci beaucoup. Oyo debia mukanda wana soki ebimi awa donc yango ikokata makambo nyonso oyo ya papa Simon Kimbangala. Ah ouais. Le 25 mars 1992 ndenge papa Kuluta atikaka biso le 17 mars. Après enterrement papa yangenda na papa ya lunga na bakotaka mozole tango basali remise et reprise. Tango basilisi babengisi biso nyonso bana. Tango babengisi papa odiangena bengisi biso nyonso bana. Bakoma bana ona kitile na ndako. Babengisi biso place mbuta komlaka. Ayebisi biso ndenge nini tokozalela biso bana. Aobi kotala ngali susu te. Manso na papa Dialunga. Manso na papa Dialunga. Ezala ya Lingomba. Ezala ya famille. Nyonso ya papa Dialunga. Soki na suka papa Mfumandongo badengi na iko lobete mbenza yo zala pene na papa Mfumambanda. Kotala susu makambo na yo mingi nyonso te. Mais misala na yo o regroupe yango otinda nyonso na Nkamba koza musika te na papa Mfumambanda. Mais code ezalaki wana, code ezalaki wana, code wana pwana nini tango papa Dialungana akokufa tomona mokolo na lelo ndenge nini batikili Lingomba ekokaki kotambola yango. L'année 14 août wana na l'an 2001 ndenge avaka papa Arma azi papa Arma bakotile mo alobi soki bobebisi makambo oyo ngai naza kosala mpasi ekoyela bino bana soki botosi te bino bana bokozala na mpasi. Kota la message papa d'angenda oto bimisaki mardi. Oto bimisaki mardi. De tango le 16 août à 4h d'appartement. Ah, les réclames là. Désolé mes amis. Et pourtant, imaginez 612 € le mois. Papa Zinga azalaki témoin. Papa Zinga maloba oyo atikaki koloba ezali na ndenge tokendaka ata tokomi na Kieba atiki biso. Et avant nokende toyokanaki na papa Simon Kimbangala. Papa soki likambo yango esalemi nakokoma soki nakomi kaka na Kinshasa nakoyebisa na kote nakoloba kaka likambo yango kokana. Koma tokoma na Kinshasa batu bayibaka teke banza tiki biso. Tikino yoka na bandeko ezalaka mpasi. Papa zako azalaki na Kinshasa bandeko nyonso ezalaka na Kinshasa. Papa Armand ndenge papa Mfumambanda apesaka ye rendez-vous que jeudi na 10h ne tokokuta. Metango ayokaki ke papa aza na nzela asepelaki. Metango ayoka ete papa atiki biso papa Armand alobi papa fo yebisa il a fallu yebisa ngai vérité. Non? Tango bambuta baye koyoka likambo eke bafatiki biso bafani. Siko batuni ngai batuni biso bana. Suka
papa mfuma mbanza atikali koloba nini pona lingomba paza kwa rubiti motura baba mbenza papa solo yango bazalaki na kati ya nkamba papa solo alobite motura baba mbenza nga lobi makambo oyo toyebi yango mais oyo bozo kotuna nga bambuta pona succession papa taya koloba ni nani takotambusa lingo wana makambo etali bino bambuta te ekende kotalama na nkambo ekende kotalama na nkambo bosiko tokoloba nini na bato na mokolo ya le 16 août wana na Kinshasa tokoloba nini epai ya bato ndenge lingomba ekotamba bamuta ntango bafandaki bamoniki yo papa bena lokola yo za secrétaire général loba kaka na ntango mobimba eke bapapa nyonso bakomi bapapa atini muta bena ke yo en tant que secrétaire général kende koloba na nkango toloba na nkango eke banda lelo bapapa nyonso bakomi bapapa mais entre temps ngala lobaki te makambo wana eza ya bino bambuta te mais makambo nyonso tokende yokela yango na nkambo ntango tokomi na nkamba tozongisi nzoto ya papa après ntongo ntango etani nde tofandaka biso nyonso bandeko nalobi baba alobi sikoyo papa tele koloba nini mpona ndenge tokotambusa lingomba bango nyonso baba mbenza yo tozalaki na papa lobaka ngakutu papa solo tozalaki na yo loba na papa solo ayebaki malamu abanzaki baardi bolandaki maloba papa solo alobaki interview basalaki ye ayebaki bien eke papa simoki mbangu kiangani yende ntakoyingala place ya papa kasi na mokolo wana alumitenga na koloba te papa mbenza aloba kambo te nga nalobi ndenge papa atikali kotikela biso bobebisa likambo ya trinité te toyebi eke bozali ebele kasi misato kaka et puis chef spirituel moko kaka ezalaka boye te tokanisa message nyonso oyo papa liangenda apesaka biso na ntina ya kitu wana ndenge azalaki chef spirituel ndenge nini azwilaka place wana tosala référence na message na ye oyo ezalaki le 9 août 1939 po ete azwa esika wana donc ebonga wana ezalaka te ke mwana ayaki komifandisa kaka ndenge wana te ezalaka ndenge wana te oyo ezali ya très spirituel donc spiritualité nyonso batata ndenge babongisi nde ekolanda nde ndenge wana donc likambo papa nde ezalaka ndenge wana na date ya lelo ya le 16 août mais baba mfuma mbanza ayebisaka nga boye likambo oyo ntango kobimisa yango toyebi eke bakobangika yo donc bato mosusu donc bana mosusu bandeko mosusu bakotia tembe na likambo wana kimbangisme oye bokolimisa ngai makambo mosusu nde makambo mosusu nde moye toloba ngo eza te me bomba mabe ntango nga nalobi kaka ete papa atyaka koyebisa ngai boye papa Simon ye nde mokonzi ya lingomba bakolanda ye na papa Arma me papa Arma fo azala na Kinshasa papa solo akolanda ye comme deuxième adjoint ye nde fo azala na bino awa na nkambo sikoyo bandeko mosusu balobi ete biso sikoyo esika na biso wapi bomba
mutu atelemaka Papa Paul atelemi alobi ngai likambo oyo ezokosala ngai pasi bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te wana Papa Paul esika yazali azokolanda ngai bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te mutu azokoloba à l'entête ezali nde Papa Charles na Papa Alphonse bazali kolanda ngai na mokolo wana bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te mais mutu batu baza en tête ya makambo wana ezali nde Papa Charles ne Papa Alphonse yaza kokutu yekutu azolanda ne maloba Papa Charles na Papa Alphonse papa alobaka te toyeli makambo wana awa toye na makambo ndenge tolanda kaka ndenge papa batikalaki kotika batu misato tobana misato papa batikali kokona po devoir wana ye moko papa fuma mbanza atikali kosala bazolanda ngai ye Papa Arma tango bakosaki na mozole ngai nazalaka te Papa Solo tango bakotaka na papa fuma mbanza na mozole ngape nazalaka te peut-être batu o papa atindaka shalai o azaka na bango lelo na Papa Jado kotinda ba Jado ya especial kana nka ando kotiba za Papa Solo kwete bakota na mozole na mukolo wana Papa Mbenza za wana lelo eza ya Mbenza te Mbenza za na makambo oya ye o penga na za kolobela na zo kusikilisa ezali ya bango ya alobi eke Papa Simoki mbangu changani bakotungisa ye mingi na bandeko bino bandeko bakotungisa ye mingi na ya Papa Simoki mbangu changani kala kaka yentima wa unene donc okanga motema na makambo nyonso oyo bandeko na yo banda kosala yo banda koloba na yo okanga kaka motema yo simba kaka likambo na yo ya botogi Yerusalemu ndenge tochiki donc papa ndenge opesinga ingela ya ngoma na kobimisa awa nyonso papa ndenge tuninga makambo mambulu kasi na ye kobimisa nyonso wana imbangisi moye nalobaki ndenge voi eza mabe oyokanaki na papa na kobima te na koloba anda kobizala wana kasi na koloba na nga te ça très nécessaire zwa bombo yango oyo lia fo kaka oloba po tokoki kotika te eke batu bazoyoka pasi baza kotungana kasi likambo yo mdo yebi likambo ofandi na yo wana etumbu te yango papa auti kobimisa makambo nyonso wana tango bokoyemba nzembo jejeki bokoyemba nzembo Marseille zungudi sana katu yo ikwe konga Yerusalemu yango papa mfuma mbanza ayebisaka na Papa Simoki mbangu changani because tonga Yerusalemu toyebi te bakobundisa yo surtout bandeko na yo bakobundisa yo kasi yo zala kaka na motema bolele kala kaka intima wa ngolo mana maonso ndo tuta yango na mukolo wana oyo ya le 26 août na l'an 2001 papa alobi Papa Simoki mbangu changani so tofandi presque une semaine yango awa batu bazotala kaka donc ekomi lokola obundela tokendaki na vote soki nani bakoleka
olandi malamu maloba papa diangenda oyo bokonzi oyo esikeza ya vote eza na vote mokolo wana elingamaki ekiti tosala vote na esika wana nga natingamaki kaka papa ndenge batikalaki kotikela biso ndenge wana toke na bavote wana tolongoli maloba bapapa yango mardi esaka papa daniel bana oyo biso toboti soki bakolanda matei na biso te bakozala na mpasi tolandaki te oyo tolandaki te boluka bamessage na biso topesaki mokolo ya mibale na poso oyo message ya papa daniel nde yango wana yango papa ngai ngatelemi na nga wana kimbangi ntele mawoto Nous essayons de récupérer le streaming depuis Nkamba à la Rateleki, Nkamba officiel. On nous excuse un petit peu. Sûrement le réseau est un peu perturbé. D'où donc le petit... Non.